Live ezalaki contre mama ya bana ya fiston nde bazalaki osala ne rando ekbaluki ekomi rando ya fiston na ye na Chantal na otetela moto ayambaki fiston ake koexplike pa otetela azokolinga koarnake nga mpona nini nga deja na boyana na mwasi wana finga nga kala si eleka ya komi koluka koarnake nga tiaka baaudio wana apesanga papa naza yango besoin s'il te plaît apesanga yi napese 2000 euros fiston aboyi kopesa ye 2000 euros ebandi ba problème ko finga na grave yaya soko moni ozana mutu azotindelo biloko te bomba yango fiston tindela nga ba audio na nyonso tu ba audio na kenda eza ba audio ya 2 ans soki passé lelo na ko récupérer ba audio te ndambo na kokai komona na nango na mona nango boyoka niveau ya mutema mabe ya kindoki oyo bango mibale soit disant ba cousine ba koma koya ko arnaquer batu na kati ya réseaux sociaux pour ndenge ba ke au moins avant-hier magalé ya ki na kombo fiston tant fiston a benginga na ko rappeler na bi o yanyati comment no bandi kuna bi o ngaku na yoki ngo bien te eza ya solo ngabi oui alobi soki azo continuer na kombo na nga pona sina pekisa ye na kombo na nga basenga nga pardon bango mibale yo mto boma moto bolanda audio bien bozela na zwana o na kokai ona kochela du Toyoka hein ici nyama yo moninga place o ngala kaboni na mwasi na dala na salon kizengi soba ya mwasi zela lelo ndenge na kofinga opa ona tetela soko tuboka nyama kizengi balala ona John donc aza muto buzoba yo mwana mwasi nga ko benga ozoba mwasi afisa benga na leki mobile na ona nyonso na forme na makambutu bolole ya mwasi contre à Paris ozolo mama lukuta na kosala lelo video na ndako po mona ozokosa obodi koza muta lukuta tu fina oni ama musenji nyama yo moninga place na lale na sana leki mobile na ona musika bolole nyama mwasi na ko benga ota zoba o nyama tala mwasi o munoko mwindu te ma fiba makata tro ya mwana kizengi ya mwana oto swana mami awati na ko fingo lelo komonenga place na lala na salon yo nga mobile na fiche de paie zoba o nyama aza na fiche de paie ata 2500 euros ibola mama na o nyama zela na somba ndako omona video na osala nyama yo omonenga place na vande na salon muta lukuta yo moninga place yo ngana zoba nyama tana mwasi asalisa mabele nyama oza ya kufa lobiti jour soko kuya na ba life wana tala longi mabele nyama na leki mobile na azana ba yoshite ko ngana lataka bolole ya mwasi masoko tuboka balala na masoko zo ya minene te fo momi di pontoir ya Paris ngulu ta elongi mabe neti kake nyama mwasi moneta kufa la muka zenyo za okosa batwa yo na benyi mami na tongo na lobeli eti benga mami olobelo na lobeli na ndako yo soba oza oloba mama lukuta nyama na lechi mobile na olata yo shora lata te mobile na ndeli fune tuboka ngati bolole nyama zoba nyama aloba mwasi ya benga kindoki na yo kancho kopanja libala nani zoba o nyama mwasi ya pamba la yo masoko mona pasi na makata ya bibale kota kuna zoba tele lonyi mabe neti kake nyama kizengi yo kanchi yo ko boma libala moto ba yebi mutu esala ata ozana tu mutali boma tande ko kuma na ba life ozoka te atv lo banana nda kwa zoba yo mobile netinga na bota na debasi na Bruxelles ba fiso ala na salon nyama yo mo ba yoshi wana otet mobile na trésor ko somba ngo kizengi bolole ya mwasi di pontoir ibolo esamba balala na ba niveau te na ba bar na ba siba ba kiti kizengi ya mwasi nyama zoba yo lo mama lukuta bolole nyama tamuna kwa munene neta liara misuna bato omoni mami mutalobi osala jibien na sala jibien ndenge na boya jiko lekilo life lelo ndenge na kofinga okolapa kizengi nyama omoni na niveau mobile no mwata elongi na ko kana mobile na ote soba o nyama yo mwaso yo ko loba yo dégâts bonjour à toi ma chère fo momi nyama oya lala na ba RC alala na ba RC kuna
alala na ex ya Priscilla mabe alala na John mabe fo momingo ngana ko lingo te yo nako be omoni lokoka zela maka muto ko sala lelo okoyoka kizengi zoba talelo mabe na zoba oyo na leki mobile na beauté tina forme na vanda na bota na demo na Bruxelles karate na bota susu zoba o nyama bolole ya mwasi salite nyama ta maboko neta beta babile fuck you yo jona ko zona ko buko mwa lokolo wana ozana ba infection etonda oyo baby sa munoko kizengi yo comprendre ba ona ka yo shite na frejo yo na niveau ba na ote zoba oza yo pesa isa lega e ba tetela nazo leka lende na ofingo komona Ibola mama na yo yoka wa babenga ngo hymne national bozela toche pose Chantal Bola yaka mama molaso mama ndumba bizengi oyo tonda na bango na kati ya ndako moi c'est affection tokoya na ba audio na nwezana no esilite wana na kozongela ngo sima otonda na ba affection muyibi lokoso yo na magalilo mama bobandi ko arnaquer batu banda kala tala niveau fiston fingela bino tala niveau fiston fingela bino zo benga na zo lala te bo komi ko tungisa nga yo na magali bo koka fiston yaya ba audio somo nde zalaka pona bomango lokwa to zalaka moi bien babanda ko mi yibi basenga mwana mobile batu 2000 fiston ko kata kenda ko mata live pa otetela babandi ko finga maloko eloko mususu wana magali bandi ko sote mukuse ondo ko la likala oyo semer de trouble ka bango mi balende mbayaka ko luka batu ba problème na kati ya réseaux sociaux après no bi bandi ko wangana mami azo luka biso réseau azo luka biso rando mais bon ma boma na mituna bino bi bembe na bino nyoso to boya ko loba makamnanga tala ba initilo ngana ebi bino to sana bino ki camarade Dana F depuis quand tala ba mizangilo lokwa bobanga ka bango ne ba yaka ko finga ba bino yango na boni boya ko diembela bosa netu bo kotela birango ka ba finga bino bino ba ta sonite tala ba to ba luka succès na sima nkombo mamingeni bino ni otu wa ba malanda ngulu na ngati bibembe na bino ba mama na bino to ofunga ba mbanga tala ba initilo sikoto bo sanda nga ba live wana bozo kantanga mami na yeko kita niveau na bino na bandi o répondre bino bo maladi bino ba kizengi ba tanga te ba initilo basi moko bazoba baninga basi bafinga bangana bino si toswana boyoka sonite toswana na biso na yete tokota pe makam na yete atrena yepe ko gaze biso te ko katela biso bordite bozaka ka wana lokwa bana bitendi lokwa ba pigeon moko boye boza wana suke lokwa ko lobezate komwa mamingene koma champion elengi na minoko na bino bozela ka ngapa na yo répondre bino point Chantal Ndumba molaso obota kizenga Trevis obota Ndumba ya Ornella na préféré na yebisa ki omoni ko tanga te za mabe bien sendenga zawana bachaka ezemi ya kocha ba Miki Minaj omoni ba star ya ba américain o minene wana bazaka na ba moins mère porteuse ba memelaka bango bazemi o bango bazanaka nango ezaka bazemi camouflage o bayaka ko lakisa na kati ya ba réseaux sociaux. Ma grand star nyoso toto mona babota te. La plupart ba Kim Kardashian babota te ba tcha ba sémination, insémination, ben inséminé. Tozo swana na ba zoba bizengi ba buriki ba tanga te développement pe akatia monde ndenge zo développer bango ba yebite bango ba yebika ka kena ko fungola live na yo finga mère double na ofungola live na yo finga Jenny Kila na ofinga Delgado na ofinga King Mams pona zwa succès et loko bango ba yebi ba idio wana ba buriki wana il faut batika na kati arranger wana po ba banda o mema bat na distraction mais ba yebite ke insémination zalaka ba star nyoso tout ba takate ba koma ko inséminer batu ngana rolo balanga ndenge na kozwe na zimbongo ba kozwa ba super Marianne ba inséminer mutu kizenga Chantal ya fungoleli yango live batu ayesinga ba bimima kata hémorragie oyo na ba inutile ozolo ba makambu moko oke bazo comprendre te place ozo comprendre ke ozo swana na bata maboma bizengi o batanga te ba otika kotanga te monde ezo développer puis ezo ko évoluer insémination mutu nyonso to ayebi et comme ozaka na mbongo no pesa ba inséminer le muta memelo zemi. Mais tellement, oui, bien, zo regretté, bah, na passa, na, bah, il est trop mis, bah, les Magali, na Chantal, oh, na zo regretté, na modi saka mukolo, na bandaka rando, na jeli mubenga, na modi saka mukolo, wana.
tala comment mutu ozo expliquer makambo yo ba ezo salama ba star bazo sala yango comment na star lokola nga na bina ko sala ngo na bana nanga momoni bourri qui lettré moko idiote ils font que faire des bruits les français et les belges qui ont dit les tonneaux vides font beaucoup de bruit bazala kana raison na banda ko comprendre loko na teta na daka mwana muke na kimukolo nde na comprendre yango bazo lo bébélé sans rien dire. Chantal, on est là au sala kindumba. Neba maman yotu bazalaka babatela ba jeune fille na bango bakola bien, lobi jeune fille bala. Mais ayo, jeune fille kindumba lokola yoka mama, John asibayo, Trésor bozo asibayo, Trésor nani nanyo, Trésor nanyo wana tata mobali ya mwana nani, botisi mwana Linda. Comment nene Trésor nani? Au Trésor comment on est kimga tato ya banga ba beta bango ba kimaka wana. Ya bozana passer moko na CV moko ya Sony. Place na ko comprendre pe que na oki nzoto nkele, nzoto malili, batu basangisa ba peni, basangisa mibali pona ba dukara ba sala rando na ya mukolo.